Bonjour, bonsoir, bande konyoso bazolanda biso partout dans le monde na émission na bino bolinga mingi Congo Star oyo tobaki eza ya ba caractère nyonso ya ba jogo ba musicien, ba artiste et comédien tout. Merci vraiment bino bato bo fandi netando vraiment pona cause l'émission na bino Congo Star na site na bino les amis TV pe na ba jogo na bino oyo toko découvrir lelo kati nesika oh merci na yo mon boss Papi Mokoto le grand caméraman héritier awa tozana kati ya Fikine tozana kati ya Fikine awa toye ko sala analyse ya match ya Léopard ebeta ki lobi ezana mbatu na batu bazana ba opinion na bango ko lobete match ebeta ki lobi ba misusu bakumisi benga zonga ba misusu pe ba fingi coach Christian Yangwana lelo tokiti awa na kati ya stade na biso na kati ya Fikine pona koyeba kosolola na ba jogo oto kokuta na bango awa pe na bandeko misusu bakozalawa o bakolinga kosala intervention pona lobi na moni jogo na moko tozana awa. Bonjour Jogo. Ouais, bonjour père. Kombo na no beta na équipe ni. Kombo langa Olivier Lumelo na beta na Olympique de Lemba. Olympique de Lemba. C'est-à-dire aux joueurs aux gardiens. Naza gardien du but. Gardien de but. Yo landa match à lobby. Ouais, landa match à lobby vraiment. Ndenge match Olanda ki lobby. O remarque ki nini na sélection oyo coach Christian asalaki. Bon, pour nanga était qui non gardien, était qui footballeur, coach asali pena sélection na bien. En tout cas, tous qui na problème d'abord ya gardien. Moni kolongwa ya matampi une équipe nationale etika moi fight. Mais koya ya gardien na biso wana uti Suisse wana ya mundela en tout cas asale ba bon parade moni ba meilleur attaquer biso fort. Donc a sauver une équipe nationale. Mais erreur na mona qui pas coach, il fallait pas abandisa Chancel Mbemba. Na place à Chancel anga abandisa la biso Limbombe. Pour Limbombe az international a quitter avant na ban et si ka ba joueur amical ba beta pas Limbomba grand joueur a beta na Galatasaray. Mais pourquoi bandisa ce Limbombe na ban? Et en plus match oyo ya fa bandisa la biso Limbombe na Soso. Pas bandela biso match. Mais si repo na yo ndenge osali analyse na yo il fallait Limbombe abanda pe na Soso. Ouais. Est-ce qu'il va apporter qui plus par rapport à Soso na Limbombe? Ouais, Kokota na bango en tout cas va apporter un plus. Tout le monde qui Soso Kokota Koti a sali quand même 5 centres et quoi na carré mais tout ça qui na attaquer au tazaki pena na position pena pas marquer les biso. Mais Bakambu nani Jackson Moleka qui wana et puis na joueur na biso Mazimba Kala nani bolingi bango nyonso ba pointer 3-9. Bon bazaki tous les 3-9 mais bakokia penate ko marquer babi po ba yebi no ebeteli Soso te parce que so mataka do asala pena ba centre yango to no senga pena na ligne d'attaque équipe nationale na biso o banda match o to beta na équipe o gagnaki Angola kuna en tout cas bazalama éveillé pour na Soso na ba centre mais équipe peneza normal à cause le pas beta qui bien qui peneza normal mais abongisi la biso siko na ligne d'attaque wana ba yebande ko tshela biso ba bien mitu pour tena ba latéral ba efficace non ça pina ba centre pour ba tshi la biso monyama na fili. C'est-à-dire coach Christian ti aye na Léopard a bomi match à coach Beng. Ouais, aza pena bon entraîneur na sepeli na e aza l'aise, aza tranquille, aza play avec tous les joueurs à partager bon. Donc il y a une faute parce que dans le football tu as 3 résultats, tu as nul, tu as défaite, tu as victoire. Bon, étant que tu sais na biso nul, tu obtenir 1 point. Bon, ils appellent chaque temps un ballon et arrive à l'en haut. Total à Liboso pour avoir déjà l'équipe. Mais hôtel à Liboso lundi to rebeta lisusu na Gambie, mais Gambie déjà ça gagné ki Angola na kati ya terrain Angola na kati ya Luanda kuna a gagné ki 3-1. Risque exact na biso faut bateau tous na 1 point. Bon, pour nanga na ça non congolais. Na lingano RDC Makasi na sir une équipe autoza nango to une équipe à Makasi to battre record to koma na 4 points. Donc 3 points na biso za une équipe on est Gambie wana. Merci vraiment. Au cause on a 2 personnes on peut s'emboter. Bon, pour nanga mbote liboso na pesi nanu na koko nanga chef Selenge Lumelo na pesi mbote en plus na pesi mbote na famille nanga nyonso famille Lumelo oyo trouvé na Londres na États-Unis bango nyonso sika baza na pesi bango vraiment ba mbote. Merci les grands collègues. Ouais. Merci vraiment na bande ko nyonso bozo landa kaka émission o tozo lobisa ba oyo baza na posa ko loba toujours
toza awa na kati ya fikini vraiment mpona kosala analyse ya match ya Léopard à lobby. Merci à toi les grands Diogo Arnold Malolo babi na kati ya Bazano mutakangi vraiment mutazo bete vraiment millier makasi Arnold Malolo bambote na kati ya Bazano pe na bosani te les grands Diogo lisusu kabongo kasongo je salue vraiment sikozali nazoyamba susu papa na ngai ye pe lisusu alingi aloba pona match à lobby. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Partout dans le monde bazolanda yo lobby Léopard ebetaki omonaki défense nini eza na kati ya Léopard. En tout cas na kati ya Léopard ndenge match ebetamaki lobby na sepelaki nanu mingi ngai personnellement mponga naza artiste musicien nouvelle oyenge ya Mangwaula Ilayi. Oh, je salue président Mangwaou babi ozalaki na kati ya Kinmet okutana ite mpona kozwa interview tala musicien na osuto okutani na kati ya Lemba vraiment sana mweloko moko nano akala nano ya nouvelle oyenge na poto ke makambo ya bale oui na luka mosala sima kelasi basenga ngai kaka se mosolo oh se susi comme nous en avons ya emene leki mokolo ide na mbongo bona mtu nasala ba deuxième voix to ba tendance wana bani do ya mwana mais na sepela mingi na foot pour même Mangwaula Ilayi tozala mingi na stade to na mwana babal na ndima kiteke Léopard ko beta nde beta ki wana to se décourager akate pour foot pour nga na omona gezali ba musu ba gagner ba musu ba poli ba musu sunil mais na oyebsa mingi pa Chancel achaka pe lokolo ndenga achaka ba côté wana awe eza teke lokolo eza la kati ya mboka ya nga chabo ye mongo azongisi garçon wana zobeta na kokodio koto zane maele kokodio ko soki soso na yoka soso joie na obenge kokodio ko po ba marque na eza soso mobali azokumbela na ndenge moko normal en tout cas yango na ngai na féliciter makasi a kotsa lolendo te na o azosala ezala bien penza po mbala sima na bekipo to kobeta tozwa réussite moko bien to ima te tozala na on a kondima po eza équipe na biso. Mais sélection coach Christian Asali na Léopard eza bon par rapport ya coach Ibengeto comment? Bon nazomona ke eza kaka bango moko so nazomona eza kaka ndenge esengaki mpona match en tout cas sélectionné bien eza te kaleki Ibengete po Ibenge pe asepelisa biso toganga tokima bambango oyebi na bakini eza sikoyo temps ya Christian azalaka makasi ayoka batu te ase décourager te asala pe musala lokwa Ibenge pe azwi biso na temps ebele asepeli asepelisi pe biso mingi totomboki pe mingi ezaka makambo ya foot esengaka ndenge wana mais eza te ke ya leki ou bien oyo nde asali soki nini te. Mais namoni opesi remarque ya Chancel Mbemba à propos siko ya gardien komona gardien ya mbaki lobby kotela na matampe est-ce que matampe kozonga Léopard le sous en tout cas na kamo ekutu gardien okutu na yebi ba tutu ba eba ke deuxième gardien fait club mtawe na yeba ki na yebi kutu gardien ngote mais loko asala kitale loko asuka na salaki ezalaki déjà batiaki biso bi ezalaki topolaki fara bo mais alongoli yango au moins te que tozui pena gardien na Léopard pona ngai selonga na babale nde na tala banda ba série wana ti lelo ponga la za avec bien ponga pena za mutaba koto ala ma bombeza te ba série banda ba kaskito ba lisasi ya ba jamukuli ya katisiko na ye au moins appelé le nom toza na gardien donc c'est moi il y a trop pour la recherche wana ya moto akeno kondola gardien en place azali. En tout cas na kumisa nzambe makasi pona siko na ba équipe toza na ngwana toza na Gabon o to betana bango lobi to sali ni et puis toza susu awa na Gambie na Angola na biso RDC mais Angola e betaki na Gambie Mikoleleki to komona Gambie a gagné Angola na kati ya terrain na kati ya Luanda siko yo tango moni match na biso ndenge Tobeti. Est-ce que na Gambie lundi tu reçois 3 points? En tout cas tu reçois 3 points. Tu reçois 3 points. Quand on a joueur na biso mais Chancel ba bansaye na sima. Abeta deuxième mi-temps. Abeta ta deuxième mi-temps et ozala bien. Ozomona mais tu go gagner. Mais ba de Gambie ça déjà na 3 points. Oh etali biso te biso pe tozi quand même 1 point. Mais to linga ke to comme to baksa ba point 3 points wana na likolo ya point o tozi o. Tokoya te poto sala maseki na
na bango po baleki na histoire ya foot baleki pe biso te nde nazomona. Ah bon? Ah, na histoire ya foot. Wana pona yo omona te ba surprise ezali ebele vraiment. Ba surprise eza po eza bale. Po eza ndembo eza ndule te. Wana eza bale po ndule ekweyaka mpe bamakambo wana ngosala vocal boye po rate okoti bandenge mosu ekomi kotala défense donc eza mystique mais nayebi ke réussite eza na ndenge babetelaki nde bauti kobeta oyo. Merci tomoni yo mpe en tant que musicien ya maître epai okoloba nini mpe mpona maître epai esika azali. Est ce que ntango ayaki ya na kini bokutanaki? Aza mpe kaka na kati ya bakini bokutanaki na ye toza na ye mouvement eza deya koévolue ndenge kaka bayebeli bana kini etelemi nyawa ali chicle banda nakangi ngolo na bapoile na ye toya kosala bapetrole courant ekatani. Bon tozokende na bango sikoyo kipekapeka sui muntu kipekapeka sui bebe donc kini normal tozalaka na nsima ya Léopard biso tu banduliste to appuye équipe na biso po ezala bien nasepeli en tout cas trop mpona yo na kokuta na yo awa mpo nalingaki nayebisaka kokodioko wana akontinue kaka makambo arate 5 heures te 3 heures te mpona kobelela kokodioko mpo bato balamuka. C'est-à-dire kokodioko na ende azolamusa nde bobana omona te bavitese amato wana nakanisi jean mokulu lobi oza vraiment na réflexe makasi yango wana namoni mpenza idéologie ekende kaka bakote wana esala. Merci vraiment mbala nsima su tokoleka tozwa bon nabosani te baprêtre basoutenaka biso toujours ya tendance nabosani mpe te ye mo maître epai chano aza déjà mpe na kati ya bakini ndenge idéologie ezali tozokontinue kaka idéologie biso tu tokozala toyebi te kote mabala yango ekobeta soki nzambe akolinga biso tu mpe tosala effort tozala mpe place wana mpo babetela biso lisolo te. Merci vraiment moko malamu na sepe. Ouais, tozaka toujours awa, toujours tokomoke na biso pe na rochite. Tozosaka analyse ka toujours ya Léopard, hein? Léopard vraiment bato presque bazoko a féliciter ba féliciter ndenge match betaki lobi mais ya mutuya tozozwa susu jogo moko ye paza jogo. Merci vraiment na réalisation ya yo moko, hein? Héritier ndeko nanga vraiment merci na musala osala kitoko. Tozusu grand jogo. Bonjour papa. Bonjour papa. Match elegaki lobi sélection ya président Christian par rapport ona ibengo mona ndengeni. Des sélection ya coach wana ezaki nango bien mais elo ndobo mabiso na babilo mike ezalaka défense na biso na simande. Défense na sima ba joueur nini oyo moni babetaki bientôt bo sepeli te na kati ya Léopard alo. Te sélection ezalaka nango bien, sélection ezalaka nango bien. Elo ezalaka ndira ba fa ya mike ka. Ba joueur mo mike na latéral na biso gauche. Latéral na biso gauche mo abanda likolo mo a cédé. Siko pona yo tant que joueur au monde ndengeni abanda to à côté na deuxième mi-temps. Letinga rolo babu ponga na joueur na beta bali. Et ikoza no ba match kokana te. Match peut-être match oya lobi le kaki abete bien te mais match au Tokyo beta kuna na Gambie arobanda na ye azana na match. Sikoyo Gambia wana tozoloba tobeta na Gambie lendi mais ba Gambie ça na 3 points. Gambie ça na 3 points. Biso pe to ça de façon tout que toza 3 points kuna to ya nango. A gagné Angola na mboka na. A gagné Angola. Nde ba gagné Angola, eza facile pe biso pe to ke kuna na kati ya Gambie to zi 3 points to nango a. Siko encouragement nini oyo koloba et pas sélectionneur Christian. Elo na rolo bare pas sélectionneur Christian, équipe eza mabete, équipe eza bien. Équipe ezalara bon ka classement wa bandisaki na match o to beto uti obeta lobby ka na match to ke beta na Gambie azongisango. Siko pona poto surprise to monaki lobby poto matampi est-ce que vision ezaka ofanda na Léopard wana to akelibela so vision ezaki ofanda na Léopard wana eza mamba coach so pe okinde wana yema poto na biso ya Léopard eza na mopepele gole ya mbeki kitoko. Ça va? Okopesa combien de personnes mbote? Elo na kopesa mbote na mama nanga Gode, papa Fortina, na bave nanga nyonso, bave nanga bayado, baleki nanga ba Nicole, na kopesa pe mbote na coach nanga Ibara, secrétaire nanga Tsamba, ba masa nanga belé. Boza 4e division. Dobeta 2e division. 2e division. Ça va jouer msuto ya pe osoyo. Tout la penenge. Boro ya pe ata dimanche na GD dobeta wana na 9h.
bobeta na jeudi na synthétique ça va tozwa ba numéro na suka comme ça benga biso poto atozwa pe image kuna. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci na ba nyonso balandi émission o ba sepel na émission oyo émission na bino Congo Star tolobi eza il y a ba tendance nyonso ba artiste comédien ba koleka na émission ba artiste musicien ba koleka ba danseuse o tout ayebi aza star na kati ya Congo aza vedette na kati ya Congo aza na droit ya koleka na émission oyo yango vraiment pona lelo tosuki awa merci na yo mobose papi mokoto esiko zali merci ya yo pe lisusu le grand caméraman héritier na bosani te ayaya ndeko na ngai aza na nsima assistant monene ayeko assiste biso vraiment Kevin les gars artistes comédien tokutani na epe kaka na kati ya terra fikini vraiment merci à yo Jogo Arnold Malolo na kati ya Bazano pe na bosani te les gars Jogo Kabamba Moussa Sapé na bosani te les grands Jogo Kasongo Kabongo Bambote na yangwana. Merci à yo lisusu Chancel Mbemba bien merci Mbokani ya Marlène Tessa Bambote yangwana pe merci na ba nyonso balandi biso na poto ba biso kolingo benga biso na plus 243 89 91 69 646 plus 243 89 91 69 646 tokutani na émission mosusu ezoya bye.